eza faute na biso te ya faute pe ya ba mama kala te ba mama kala banda ko supporter na makambo ezalaki bien na ndenga kala mais na ndenga kilelo na ba génération na biso to ko ko supporter te ya moi si moko ko kana ko sa ba poser ya mbali te. Donc sinon ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Salut à vous nos abonnés de notre chaîne Yabiso Podcast TV. Bambote mingi esika biswa mibino nebike o ezali Sarif Arnold Balou, votre animateur au vraiment que bossé pelanaka na emiki. Nebi bele ba mituna et ça livre vraiment un bon temps, ça arrive vraiment à zomo na la société na ligne. Ça arrive azali toujours réseau zalaki kaka santé ezalaki pena moi malamute mais ngaye vraiment na zongi toujours pour nous servir bino. Et bongo wana na bisaka bino toujours que ça arrive Arnold Balou n'a pas fini de vous surprendre. Et aujourd'hui na memeli bino sujet moko ya kitoko. Sujet moko vraiment écopé sa biso elengi toujours et vous s'abonner toujours na chaîne na biso Yabiso Podcast TV. Lelo toza na sujet na biso bizaleli ya basi ya lelo na lobby. Bizaleli ya basi ya lelo na lobby na yebi déjà que maman na biso Laura Chou oza déjà connecté depuis Londres nabi Hollanda ça arrive Arnold Balou toza kolobela toujours bizaleli ya basi ya lelo na lobby. Bizaleli ya basi ya lelo na lobby bokomona nga vraiment na ko kita porte à porte ko luka koyeba ko découvrir est-ce que ba maman na biso ya kala na ba maman o ya kilelo et différence ezali wapi bizaleli ya basi ya lelo na lobby babi moi si pese le kumu pese voilà to bota makana basi to zoka éducation et pas mwana mwasi et to tombaka amoureux pas ya mwana mwasi pe to balaka bana basi et ceux qui obi ko respecter moi citer ceux que au respectera même maman na yoti et moi si azali moto ya le kumu ye azali ko éduquer nation. Et c'est pour cela lelo ça arrive Arnold Balou ayeli bino vraiment sujet ya ba maman nebi ke ba maman ne surtout boza toujours boza ba abonné na biso bozala toujours branché bozo découvrir makambo ya sikape ya kitoko et sans plus tarder na kokozanga repesa mbotete na mon boss live depuis Londres boss nanga en tout cas basali ebele na kopesa mbote nanga na papa nanga Maya papa Maya en tout cas bambote ebele na pesi mbote na papa JC aussi papa JC vraiment bambote ebele depuis Londres na pesi mbote na original la petite aux yeux bleus dans la taille acceptable la petite aux yeux bleus na pesi bambote na équipe na biso technique et na pesi lisusu mbote na ngai na groupe cinématographie Parousia et wana to bandiko kita vraiment to bandiko poser ba question bizaleli ya basi ya lelo na lobby to luka to découvrir est-ce que ba maman na biso ya kala bazalaka na mitema ya ndenge nini pona ko supporter ko garder toujours libala na bango quel que soit problème et commis et bon wana restez toujours branché na ça ko approcher mbote maman mbote papa et maman kombo na nani nga kombo na nga maman Solange ozali mariée. Oui, je suis mariée. En tout cas, Maman Solange, n'a pas pour aller marier. Maman Solange, en tout cas, biso tozali chaîne Yabiso Podcast TV. Ozali en direct na une chaîne Yabiso Podcast TV. Et Maman Solange, tout le monde koyeba. Bizaleli ya basi ya lelo na lobby. Yo zali déjà maman, je suis sûr que vous avez déjà na expérience. Ya libala. Maman Solange, est-ce que bizaleli ya ba maman na biso ya kala ou ba bokola ka biso? Nati lelo ozomona différence ezali vraiment na bizaleli ya basi ya lelo na lobby. En tout cas, différence c'est ça makasi. Bizaleli ya ba maman ya kala ezalaki ndenge mususu, ya basi ya lelo pe eza ndenge mususu. Tozomona ete ba maman ya kala bazalaki na mutema moko na ebite so tokolo bandenge nini. Ba maman kala azondima avant na mbande sika moko ndaku moko. Tandis que lelo ba maman ya lelo donc soka yoki kaka ekoki bazulie mwasi musu libanda en tout cas akolukisa mwasi wana. Vraiment, Maman Solange. Est-ce que Maman Solange n'a tout na moi moqué Maman Solange? Est-ce que yo peningo fan naka boye? Oki sango ke papa pena na sima ya venu oyo papa azulio vraiment moi mbanda. N'habite Maman Solange agissement no eza comment? Eza mabe na lukisa e. Différence c'est ma cache. Ma différence ezali wapi?
différence ezali po basi ya lelo baza bato monde bayoka ate. Namoni pe awa maman na biso azali mupanzi. Bonjour maman. Bonjour papa nangai. Maman kombo na onani? Kombo nangai maman Matomi Satovo Mazazila Arlette. Maman Arlette, ozali maman ya libala to ozali maman ya libanda? Naza femme mariée, naza mère de 5 enfants. Ah, merci beaucoup maman. Maman na biso o ezali chaîne na biso ya Biso Podcast TV. En tout cas maman tozali ko luka différence ezali entre Bizaleli ya basi ya lelo na ya lobi. Tant to lobi Bizaleli ya basi ya lelo na lobi to moni lobi o ba maman na biso balekaki na lelo o ezali lokola bino ba maman ya lelo. Maman na biso, est-ce qu'il y a différence ezali wapi entre ba maman ya lobi na ya lelo? Différence eza makasi parce que ba maman na biso ya kala, soki totai na vie sociale ya ba papa na biso ya kala na ba maman na biso ezala malamu. Mais vie na biso lelo tozo vivre, tokomi ka bulu yeke parce que pasi eleki. Nga jamais ne naza boye na koki kolinga ke, nga nazo luka mbongo na nga na pasi po nazwa soin ya famille na nga. Esiko mobali pe azo luka po azwa soin ya famille na ye. Et okoma na maman moko boye mobali azwi mbongo, lobi na mona ye akende kozwa basi mususu abando sakana mbongo e kosala biso vraiment, et ça la biso vraiment passe. En plus, nga nazo zwa soin ya famille na nga naza 50% ya koluka po na contribuer na soin ya bana na ngai. Siko mobali pe aza par exemple ke azo zwa 50%. Lobi par exemple bala zwi mbongo. O mona bosani ngai akei koluka mwasi mususu. Eloko ndezo pesa biso ba mama passe. Mususu ezake passe eleki na mboka, nzala eleki passe neti boye. Tala banda 4 heures toko bima tozo luka. Mibali misala ezali susu te. Yango zo mona ke ba mama na biso ya kala. Ayo ke la biso mawa parce que passe eleki na mboka, passe eleki to souffrir. Bazona no soin na biso côté wana. Soki balingi balobi ke vie sociale na biso koma malamu, bizale na biso fa mama ekozonga lolenge ya ba mama ya kala. Lelo tala bana ya 12 ans, bana 13 ans, bana 15 ans, bazo débrouiller bango moko. Papa nanga ata yo moko. Mama yebi ndinga sombela mwana elamba te, papa yebi ndinga sombelaka mwana elamba te. Mwana zo se débrouiller ye moko aluka lipa kwanga eloko nyoso aluka ye moko. Siko yebi sangai. Ata kutu papa ngolobi lelo azongi éducation ya kala azonga lolenge nini. Côté wana ezaka leta na biso ende bofana papa boye olali olamuki lobi na tongo baye kotikela papa mwasi. Papa azemisi mwasi. Est-ce que okoki vraiment ko supporter ko zala na mwasi wana esika moko? En tout cas vraiment papa likamono tuni ngai na mutuna na rapport na ngeza boye toza basi ebele. Mitema na biso eza différent. Na basi mususu na oli on supporter te surtout so na mona ndao na mona ambote na ke go yamba mbanda. Yemba na ngwa yebek tekinga na zana ndako. Ayebek tekinga na zana bana nga na ndako. E simba te papa. Po toke kabulaka yo 2 personnes. Nanga e simba te la omeka te. Nga vraiment likambwana na chaka point. Na tela yango virgule te point penza. Po na temps oyo nene na o souffri boy. Yanga mbali bazwiye. Ay na temps oyo elanga baloyenge. Papa kuna musika commerce kaka. Maman la mono za kimbangiste. Ok, maman, tozali awa devant chaîne na biso ya Biso Podcast TV. Bazali kolanda yo. Est-ce que maman, tozali montuna boy. Bizaleli ya basi ya lelo na ya basi ya lobi. Dans ton lobi tozomona déjà bino ba maman na biso. Ba maman boboti biso. Lolenge bozalaki koboko la biso, lolenge bozalaki kozala na ba papa na ndako. Est-ce que lelo siko na basi o lelo lolenge tozali kokendela. Tala ba divorce. Tala bokaboy babala lelo lobi wakabwani. Siko maman na biso. Différence eza nini? Eloko ni ezo causer bongo. Ya biso tozalaki malamu. Biso tozali ko supporter makambo ebele. Soki na moni mobali azana mbongo te nga moko nazo bima nazo luka tanto papa ko lamuka na tongo atiki ata 10 francs. Nga na makasi na ngai na bimi na ke ko luka. Papa oya okuta na lambi. Papa oya okuta bana bale kitoko. Papa oya okuta bana pe bazo tanga. Soki basengi minerva na okena ufuta. Papa na ngai neti papa mobali oya ngai akufa. En tout cas azalaki soka ye azo féliciter ngai. Aya okuta na lambi biloko na mesa. Soki na présenter biloko na mesa koloba ozimbongo wapi nga na tiki ata mbongo te en tout cas na bangi olambi pe biloko kitoko. Alobi papa na kenda igoteka. Tozali ko vivre malamu ata na yoki kuna ke papa kuna lingi mwasi.
naza na droit te nakende kuna nakende bunda na mwasi wana mpo na kotala nga moko nkutu nalukaka awa bongo ye mwasi wana azwi akopesa ye nini ye aza fonctionnaire akopesa ye eloko te nazali kobunda na te ti ndenge tokabwani liwa ye kokabula biso tozalaki bien na bana mpe bapesi biso bakoko tobokola bakoko na biso tozali koswana te tozali kobunda te ka liwa moto ye kokabula biso ndenge na mesanaki wana nakoluka na ndenge mpe akufi en tout cas nazovivre malamu na bana nazodebrouiller wanake koluka pondu na nga na melonaki na mikala na nga na kintoadi na bilanga na buki na koya na lambeli bango bana bale en tout cas tovivraka malamu neti ye mpe azali wana. Mbote mama? Mbote papa. Mama kombo na nani? Kombo na nga Sylvie Mengi. Mama Sylvie Mengi. Tozali chaîne na biso ya biso podcast TV. Vraiment tozali vraiment na sujet moko tolingi vraiment kozwa biyano. Toza ko partager ngo elongo na bino. Mama na biso Sylvie. Tozali kotuna boye. Bizaleli ya basi ya lelo na lobi. Bizaleli ya basi ya lelo na lobi tomoni basi ya lobi ezalaki ba mama na biso o babokoli biso baboti biso ba éduquer biso. Et bongo bizaleli ya basi ya lelo o ezali bino ba mama Sylvie. Mama Sylvie, est-ce que vraiment différence ezali pona nini? Ba mama ya lelo bazali différentes makasi na ba mama na biso ya lobi. Pona makambo nde tozo kendele. Mboka ekoma bongo ba mama kala na ba mama sika bakoma kobenga ba kilelo. Biso toza ba kilelo ba mama kala ba yankala. Donc sikoyo ba mama ya kala bazalaki nde ba yuma to ndenge nini po bino lelo ba juja eza ndenge nini penesa. Eza foti na biso te. Ya foti pe ya ba mama kala te ba mama kala banda ko supporter na makambo ezalaki bien na ndenga kala. Mais na ndenga kilelo na ba génération na biso tokoka ko supporter te ya kozwa ba charge ya mibali na biso po ndenge mboka ezotambola. Nizande bongo. Merci beaucoup maman Sylvie, merci beaucoup. Restez-vous toujours branchés et vous s'abonner massivement à la chaîne Nabiso. Mbote maman? Mbote. Maman kombo nani? Kombo nanga Mama Godin Zumba. Mama Godin Zumba. Merci beaucoup maman. Tozali wana vraiment liboso ya chaîne Nabiso, ya Biso Podcast TV. En tout cas vraiment tozali na sujet moko tozali ko kabole longo na bino pona toluka vraiment biyano. Papa tozali na sujet na biso ezali nini? Bizaleli ya basi ya lelo na lobi. Donc basi ya lelo tozali komona ba mama na biso ya kala na o ya lelo. Mama toliki toyeba différence ezali wapi? Différence ezali lolenge nini? Ba mama na biso ya kala. Tolo bananga pe na za mama kala. Nga na za mama lelo te. Na ba jeune fille na biso ya lelo na mabala bango lelo zanga bango eza patience. Ozomona. Mama aza force tranquille. Science a été tendresse ezate et puis balingi kokokana na mobali. Ono su mobali asala ka yepa linga sala yango. Et puis kokokisa ba posa mobali sala raté. C'est pour cela ils appellent moko mibali belé baso malibanda. Vraiment. Papa Jean, est-ce que na place wana na kokoto na moto na boy. Papa Jean, est-ce que mwasi oyo ayoki mobali na ye azui mwasi libanda payer accueillir pe kozwa mobali mosusu. Est-ce que ezali vraiment permis yo koko tolérer en? Et on déjà permis te pour attendre la Bible ezate. Mais la Bible au mona que ba Abraham ba na basi mibale. Yana ba sali dans nzambe belé ba bala pe basi belé. Mais atako to reine de sabbat yo kate ke o atiaki mibale na ndako. Donc ezalaka te eza ndenge nzamba salela. Et puis so potali bien moi si mon ko ko ça va poser ya mobali te. Donc c'est normal les musulmans bazwa na bango belé ngala pe sans raison. Pour oko tu bouger boyo te kaunuko o boye. Mais si baza de trop au moins que ça va. Biso basi ya lelo. Patience ezate de 1. De 2 mibali lelo pe. Balinko ko respecter basi na bango te. Kala ezalaka ba mama na biso bagumela na mabala pona patience. Mobali papa anopesa mwasi ne anda ku valeur. Akokende kolinga mwasi libande musika. Esika mama o azali ke akoyeba te akolinga pete mama anda ku a comprendre. Mais mibali ya lelo o ekoma ata
azui atio na ndako comme neti rideau ya ndako ekomi ata au place bozo futela bovani mais azui loka likangu ka esika ka bozo futela donc yango moni basi ya lelo patience ezate pona à propos ya mibali makamba azo sala donc balingi ko tsa ba mama kimia te bali ko pesa mama valeur te donc ba komi ko négliger ba mama yango moni bazo ko kakumela ya mabala te mais ba mama kaleza ka patience pour papa ba weba ki ko batela bango na mabala fikite eza mpo nani mibali ya kala pele mibali ale baza sur lolenge moko te mibali ya kala bazalaki ndenge mosusu ya lebi baza lolenge mosusu nakoki kozwa mbongo na ngai ya commerce tolikelemba moko na lie to réunion moko boye nazwi mbongo napesi mobali papa tosala bafere kaka le même mbongo wana agent ake kobalela yango mwasi mosusu omo atike ngai nde nakie na perte mais soki nazwaki mbongo na ngai na gérer na bafere na ngai nazwi bénéfice na avantage eza ya nani yanga moto nyokama mpo na mbongo na ngai. Mon différence est mbala kapene le mon différence est à côté wana. Donc miet okoki kopesa te. Bon, nakoki kopesa, ça dépend lolenge mobile ya zali. Tovana na mibala ngoti. Obike yanga mobile za kaboy. Yuno tota mobile na ngakendela ka ndenge nini. So akendela saba papa na ko pesa. So amulika kendela ka na opesa te. Non net na mon. Nga mobile na ngakendela kitoko. Bombongo nenga na geraka. Wa ngai pe faut à gérer. On est à clair. Yangai pena a gérer so na ngona za na otana oyebisi nyonso na bombele ote po ana sika musu yoke na ngote vraiment ke mobali na yo azelio moi moi petit moko boye na cointo na venir landi na ebité maman Myriam po a obi mobali no aza vraiment aza tambola bien na ebité réaction na kozandi bon na sepele langa je uti ko bi moi petit moko boye titulaire azaka nga de base na kanga omoni petit amba sa ba suka wana na obi mate po petit wana kota donc contrat enda ko yaka maboko nanga banki de makambo omoni moi blo mkibi to mona makoin e bomba mbonga mike ya nyonse ke ndakane na banki moni problème yango ezande yango wana so ba buki moi ba ndi ba benga bisika bon mbonga mike na ba quartier banque ezaka en forme pas chez amis ngite mais so banque lali ba millionnaire ba leli papa merci nani ko ba boina bizeli ya basi ya kala o ba mama na biso ya génération o to ça différent pona ni ba mama na biso ya kala bazaki omona papa azana mwasi na ye liboso to bien ka mama kulutu na mama leki momona papa liso yiko zo mama kulu mama leki eko chena ndako bazo vanda vraiment kitoko po nini papa na biso kala bazako okabola te papa kala banda alingi mwasa liboso azolinga mwasa mibale bazo tambula lolenge moko mais on a comme komona différence na tana biso to zali ba génération na biso to zo yana o bazo na sima na biso différence ezali moi makasi vraiment mwasi akomona mobali na ye azuliye mbanda ole azana maîtrise avant ta mobile na ina ndako na papa eloko nini ezo simba te oki kozulanga mama libanda akoloba bongo te ye kaka na ba vitesse to komi na ngona mokolo ya lelo akei kuna bandi ko bundisa abandi ko sa ba n'importe quoi papa tanga ko mona bongo akopesa osu na kacha ndako valeur te akopesa nde mwasi waza libanda kuna nde akopesa ye valeur parce que amona ndako soki mwasi waza kima mwasi za mayele akovanta nde mobile na ye papa eloko nini ezo simba te entre ngai na yo okino kolukila ngai mbanda banda mais le quoi de tout na kate to so na mbali na biso te biso be mbala moko ya lelo mbala moko na ke na salle action vraiment na pona nga pe na za mosa libala mais po na nga na sala ngoti so na moni mobile na ngai azobi malibanda osa ba n'importe quoi na kovanta ye na teyi na bike papa ozo sala eza ya ngote so na zo sala mabe na bongisa alors so na bongisi te akite komi ya ye yende mutako yeba suki akosala ndeni po ngana zaka amosa liboso na otika na mosa liboso soka yelinga mwana na oboya mwana te mususu o ngana boti pa sungi ngate me oya bosi na libanda aya seni asunga da mwana nyos no akobota kuna libanda o azaka yangai so ngane na kosa mbali na suki esimbi ta monika kazo kende kuna eko zulanga mwana ye na kobokula na ngai pota mususu la koko sunganga opanga na bocha sunga te papa o ngana zo mwana ndi yangwana na par na ngai papa kombo na yo nani Papa Chumbu Michel. Papa Chumbu Michel. Papa Chumbu Michel, ozali liboso ya caméra, ya chaîne na biso, ya biso podcast TV. Papa Chumbu Michel. En tout cas, vraiment la expérience na to moni papa a déjà ozali sage, okoki ko sunga biso na mituna o tozali na yango. Papa Chumbu, question na biso ezali awa, différence o ezali entre basi ya lelo na lobby. Papa oza déjà au vivre makamu ebele. Na basi oto mona lelo na obino bobala ba mama na biso lobby différence vraiment ezali ndenge nini papa
En tout cas, différence eza makasi. Eza vraiment makasi. Parce que basi ya kala obiso to balaka, boso balaki na respect. Balaki na patience, ko patienter. Balaki na biyoka yoka te. Mais basi oyo ya lelo, bazo sala kilelo. Kilelo bazo sala. Niti ngai biso to botama na libota ya basi mibale. Mais oye bateke mama na biso na mama leki na biso wana balaki ba mano. Kansaka balaki kulutu na leki. Mais na lelo papa wana otumbi zamba te. Ande passe. Na ko pesa bino exemple moko. So tanto tozaki bana mike papa leki na biso abali mwasi. Tango abali mwasi baboti mwana moko ya mibale ya misato azoya te. Pera leki kaka ne oyebi kaka tala tango wana abimi libanda. Tango abimi libanda ayena mwasi wana na ndako. Aboti mwana. Mais mama leki na biso ya liboso wana en tout cas asepelaki na mbanda wana te. Eloko nini yaki mama leki ayebisi papa leki na biso ke ngai moko na kino lukilo mwasi. Bakenda penzako abike ngai na lingi fo baila ngambanda oyo. Pera leki pe ayokilaki mwasi na ye ba abali ye na mbongo mariage pe pa ba ye na Kinshasa. Eloko nini salamaki. Deuxième bureau azui mukumba. Premier bureau bana ko botali sute azui mukumba. Tala conséquence. Vraiment. Siko bango mibale wana kosaina oboya nani kotika nani. Mama leki na biso na premier bureau avant tamba balani apesi condition na mbanda na ye. Apesi ayipsi mbanda ne boyi. Ndingo yena ndakwa. Abimisi nzungu moko ya biloko, nzungu moko ya fufu, na nzungu moko ya ti. Awimba nzungu oyo. Banzungu to banda kolambila yango oyo. Sani to banotia mbali na biso biloko yango oyo. Sani biso mbali to banda kolela yango oyo. Soki moko na bango azate alambi muninga koliate. Moni différence wana. Si lelo penza mbanda penza bali ya sani moko na mbanda. Yo simate. Metango na ba mama na biso bazaki na conscience. Ni baki na préférence. Soki osali boye ekobeba. Mais ndenge batambola ki wana ti na lelo ti nzanga babengi bango bana bango ezaki te. Pona lelo atuke ko simba te. Nzamba pesi libala eza batu misato bazalaka. Principal na libala eza batu misato. Nzambe moko mwasi na mobali. Alors oyokaka l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Donc il est bandande wana. Alors basi ya lelo la kosenga na bango bana na biso kutu basi te bana na biso. Libala eza eloko wazarte. Tango yozo libala photo sa yango. Tosa mobali, tosa bandeka mobali, tosa basemeki na environnement bozana yango comme ça le moins libala na yo ekozala bebe yoka ezala malamu te. Bimona eza malamu te. Biyoka pe eza malamu te. Basi ya lelo baza lokola ba mwano. Sike mwano akoko ya bato baza wana me azobanga na ye loko te. Akoli ya pe biloko etikali ba mususu baza lokola ba chaku biloba loba. Me ba mususu baza lokola ba pigeon. Pigeon azaka na mwasi moko be azaka na mobali moko. Me soko za chaku biloba loba mwaete. Mwano toko abanga ka batu te donc rythme basi to baza na lelo nde yango wana. Yo ndenge ozala bufana mobali na opena. Yo za mwasi ya lelo. Est-ce que kozwa mbongo no ya salaire oye olakisi mobali opesi pe mobali abombelaka yo a gérer yongo? En tout cas, merci pour na maloba na yo mais pour na wana mbongo na ngai o nga na zana ngo. Na pese pa mobali na ngai a gérer lenga nga tukanga na sala ngote. Po mibali ya lelo tozala su na confiance na bango te. Na kozwa mbongo na ngai na pesi etaki nga na mona mobali na ndako papa zwa obomba to sa ba faire yetanga kozwa ki apesi ngo pa mwasi mususu lobi kuno ke mona yo moko na ndako to mususu ozanga lipapa ya kolata me mwasi wana bilamba sika mapapa sika donc ekosala ka bien te yango nga mbongo na ngai semena garda ngo nga mona pesa na pesa mobali po mibala lelo vérité zala lisute. Est-ce que maman landu yo pe noza bosoki mobana zuli yo mbanda yo po kozula mbanda? Bon pona wana eza mo pepo yeso ka zui mbanda nga pena pona zo mbanda ekozala mwa pasi. Mais soki na monike mobalo to tambola akende ka bien te awana ezaka to tie Siko maman landu question mususu ezali boye. Question na ultimo sika epai ya maman Laura Chou. Maman Laura Chou abina tuna boye.
est-ce que ndenge ozalaka bongo ozosokola bilamba mpo bamama na biso ya kala bazalaki amoni mbongo na pantolo ya papa osokola bilamba ifo abomba ti papa koya alakisi papa. Est-ce que yo mpe esi ekomela to ekoki kokomela oki ozosokola bilamba ya papa omoni mbongo na kati omoni mbongo wana okoki kobomba yango ti papa koya? En tout cas pena wana naosala yango te so naonika bilamba na kontrole baposhi namoni mbongo azwa te na récupérer yango ekomi ya ngai poto mosusu soki napesi ye mbongo wana ntango koya okatela nenga mpe loko tasengi ka merci dans na place ke asenganga merci te nga modi ana misengi merci na récupérer yango. Ya biso podcast TV nde makambo car nde nalobaki toujours toza toujours kocontinue na sujet na biso ya bizaleli ya basi ya lelo na lobi. Restez-vous toujours branchés et bolibo lia bile ya kitoko ba mama na yebike ba mama wana vraiment ya ndako ba mama wa libala wana vraiment na yebite kalate bozozwa vraiment biyano na mituna obotinda kinga ina tuna nazali vraiment na mama na nga mopanzi awa na kopesa kombo te ye moko ako se présenter azali mama o alobaka bien na part ya ba mama tellement na bisiki bino respect na bino ba mama tozali vraiment awa koluka koyeba tina nini bizaleli ya basi ya lobi o bazali lokola ba mama na biso na bizaleli ya basi o ya lelo tozali kobala ezali na bokeseni makasi e bongo na zuli baku ya malamu kokutana mama na ngai ndeye akolimbolela biso na kotuna vraiment mituna o bino botindinga na tuna pe naza sûr que boko sepela na biyano boko zo epa ya mama mbote papa na ngai mama kombo na yo nani? Kombo nanga mama Bernadette Chita. Mama Bernadette Chita. Alors maman Bernadette Chita, tozali liboso ya caméra ya chaîne ya biso podcast TV. Et alors tozali na sujet o tozali vraiment komeka kotuna koluka kozwa yano. Mituna etuna mingi. Pamba te tomoni vraiment bokeseni ezali makasi lelo ba bizaleli ya basi na biso ya lelo na bizaleli ya bino ba mama na biso ya kala na yango tozuli baku ya malamu kopusa na pe na yo mama tomoni oza mama oza na beaucoup d'expérience okoki kosunga biso pamba te tozwa biyano na ba question na biso wana. Mama Chita ozali femme mariée tozali femme libre indépendante tout mama toloba lelo naza susu mariée te po papa aza sute nazalaki penza femme mariée. Merci beaucoup maman na biso azalaki femme mariée. Maman Chita tozali vraiment na sujet na biso toujours sujet na biso ezali toujours kaka nde na uta koloba bo s'abonner toujours na chaîne na biso ya biso podcast TV bo liker bo commenter vraiment bo commenter toujours bo aimer chaîne na biso bo aimer toujours émission bo partager vraiment nekana lobaki mwasi bizaleli ya mwasi azali o azali ko mwasi abotaka biso mwasi nde moto abokolaka biso mwasi aleisaka biso mwasi apesaka éducation mwasi azali pena na rôle ya monene na bomoi et alors ko éduquer mwasi ezali ko éduquer nation mobimba donc mwasi azali na valeur mingi puis a mérité respect donc moi c'est bongi azala na caractère nini otozali komona lelo bizaleli basi na biso ya lelo vraiment ezali mawa pe pasi ba habillement vraiment ki lelo yango to ebite mona mo salibala eloko azolata c'est très bizarre au moins moi c'est libala comportement baza awa mais ayebani na quartier mobimba moi c'est libala aza ko kekota ko senga mungu na gauche na droite donc biloko wana surtout ezali ko pesa bina pasi na bizaleli ya basi na biso ya lelo nde kalate bozo za pina biano na mama na biso Chita mama na biso Chita ba abonné na biso ya chaîne na biso ya biso podcast TV ba uti ko tuna ngai boye ba bituna mama Chita pona nini bizaleli ya basi ya lelo ezali na bokeseni makasi na ba mama na biso ya kala eske ezali pona ba mama Kanzaku qui son nom repose en paix mama Kanzaku azala ki biso nestu te bito za komona na bilili soka niki vraiment ki tambala donc tango pesa mate ya obite opena mama po ba mama ona bazala ka susu te to mama angebi ba mama ebele na ebi ba ebi mama angebi soka simbi vraiment ko pesa mate ya awa basi bazobunga nzela te est-ce que po ba mama ona bazala ka lisusu te to pona nini bokeseni makasi na basi ya lelo
Merci papa na yo kimutuna na yo. Toloba yo moko uti koloba ngo kilelo na kilobi toba kileo na kilelo. Eza pasi papa, eza pasi mingi tozozo wangu mingi penza na kati ya libota. Omoni libota eza kitalatala. Libota eza kitalatala pona nini? Libota ezali base. Libota ifo ezala nanu ezala na fondation. Papa na mama bizaleli na bango ezotonga bana lobi. Tokomona nini? Tozomona papa lelo. Tozomona lelo papa na mama baza fondation eza soute. To ba papa aza na temps ya kovanda na mama basolola te. L'air papa abimi. Mama aza na tina ya kukontrole te papa ke wapi. Kozonga na ye pe ndenge moko. Na kati ya libota tozana bana basi tozana bana mibali. L'air bana bazotala. Oya basi batalinga mama, oya mibali pe batali papa. Tozomona au fur et à mesure lobi mobali oya mobali wana pa kuluka kosala ya ye libota. Oya mwasi pe akolinga kosala oya ye libota. Bakokopie comportement na bango ekoute pa ina biso papa na mama. Mais soki ngana papa tozana bomoko te. Biso fondation base na biso eza malamu te. Bana na biso bakozala malamu te. Tozoyeba kilelo mabe ezali malamu pe ezali. Tokukuta na ba couple ezali na mabota bana okuta couple wana basungi bana na bango lobi pe bakomi batu. Bozomona pe ba couple mususu tika na yo muto bakata to ba okoloba nini ezokuta na mabota. Base fondation eza na kati ya mabota. Papa na mama bango nde baza base soki tolingi lobi ya biso ezala malamu biso batokotongango soki lobi tozo bebisa biso batozo boma comportement na biso. Vraiment nayebi ke mama na nga Laura Chou oza satisfait otiko kapene ya no ya mama na biso. Mama bongo balobi na nga na tuna lisusu yo boye. Mituna ezali ya bango. Biano ekoute pa ina nga juste kaka nazo salela monoko na ngai. Mama na biso chita. Babi pona nini kibombanda ya tango ya kala ezala kiboyokani kasi kibombanda ya lelo ezali kamunde simba benda doko bena doki mama ayoki papa zuilie mwasi libanda akokende kobunda batika akoboma mutu tango mususu donc na babwakile kaka maladi mobali na ngai te mais ya tango akaliza kiboyokani o mama na biso mbili ya bela yemba abi li na tango akala kibomba ndezala kindeloko ya bosomi ibungu mama na biso chita sikoyo ezala kinini ezali kosala ke lobby bino ba mama bozaki na boyokani bambanda ezala kinini. Merci papa journaliste na kotuna nga mutuna oyo en tout cas merci mutuna oyo eza kitoko ndenge na uta ikoloba fondation base ezana kati ya libotati papa oyo alinginga ake alingi pe muninga mususu azozo biso na bokesenite papa oyo alinginga ake alingi pe muninga mwasi mususu akozo biso na bokesenite atali makoki na yeti alibi soki na bali mama Bernadette nake na bali mama Marie bango nyuso baza basi nanga azozo biso nyonso ndenge moko soki esika bato bazali matata ezanga te toza toujours na temps ya kobongisa yango mais lelo te tozomona papa papa azoli abimi ake musika te papa abimi na kati ya libota na ye ake musika te azaka pembeni na ndaku na ye ake linga mwana moko pembeni na ndaku na ye alingi mama moko ka pembeni na ndaku na ye mais wana ezaka pona kocha des zones na kati ya libota na ye ya biso na tango wana ezaki bongo te to ba papa ndenga linginga ndenga ke kulinga pe le mususu mona avant linga ya yebisinga ayebisinga ma Bernadette na linga Christine mingi soki azambanda na yo ngape na kotala soki nabi nde na mona Christine so tovandi na ye na moni to kuvanda. Vraiment merci beaucoup que son âme repose en paix papa na biso atika biso papa mobali ya mama na biso chita mama chita ngana moni seke
yo pe vraiment ozalaki na mbanda na yo parce que ntango papa ye atuni mama chita kande namoni mama chita aza kitoko kongenga boye ntango ozalaki sikoyo wana papa ye vraiment atuni mama chita ke ngai nalingi nazwela yo mbanda esi ekomelaki yo mpe ondimi. Merci nakoki kosala koloba likambo oyo ekomelanga te nga na couple na nga aza mobali te ekomelanga te me namonango na kati ya libota na nga momeleli papa mbondo te nameleli yo mbondo te namoni yango na kati ya libota na nga epai nga na botami mama na nga aza mwasi ya mibale mama kulutu na biso azalaki mama mwasi ya mibale mwasi ya misato na nsima mama na nga pa azalaki papa azalaki somo bango nyonso esika moko oui bango nyonso baza esika moko bokeseni eza te te mwa matata ezali esika bato bazali bakolukaka kobongisa mpo mobali nde alingi bango. Merci beaucoup. Nayebi ke bozala toujours branché tozokende malembe bozala toujours branché bo aimer bo s'abonner toujours na chaîne na biso ya biso podcast TV bozala toujours branché bozo découverte toujours maman tozana mama awa bozala toujours branché maman na biso tita balobi nanga na tuna mama nini oyo eza kosala ke lelo ba couple ba umelaka te maman omona babalani na papa kaka lelo une année 2 ans bakina procédure ya divorce une année bakina procédure ya divorce est-ce que n'habité babala na kaka po bato bamona babala ki libala ngo bayokana kite baye babala donc to ebité nini ezosala bina lelo ba couple ya lelo bino ba mama kala omona ofana papa bandaka obandaki na papa ti papa lelo akoti na sama bele walaika na papa nini ezosala bongo. Merci pour la question oyo. Question eza kitoko bana na biso baza nano kwanvie nano omona aluli nano na musika nano akomi pembeni te abandi olula to baluli aza pressé ya kolula porque tango bato mibale balingani to babozo tala ke awa tozolingana kaka pona lelo te tozolingana pona tango nyonso nzamba kotika biso na mokili mais tozomona bana na biso peut-être na ebandeli wana elenge ndeko mobali azalaki na makoki yo kokoma bayi kokoma esika moko eloko ya kanisa ki ekozala moni yango te ote yeni wana tongo ekotana te ye il faut a changer forme yango wana tozomona mingi ezali namonaka mingi penze ezaka kozanga dialogue kozanga bosololani kati na bato mibale kozanga kozala pe vérité na bango mibale omona mwasi abombeli mobali likambo moko boye mobali pa abombeli mwasi likambo moko boye soki likambo wana eye koyebana na sima ya kulingana na bango bapusana te créer trouble et créer trouble kote ya yete ya kanisa ki bongo te soki yo ebisaki nga bonga na lingana ndima te kozanga dialogue kozanga kosolola. Maman la biso akalizaki ke soki papa bombe pe mo likambo moko boye to mona même so papa boteki quelque part abombela maman bakomi na ndako e bongo to papa oya na mwana wana ezaki maman on dimani na facilité ate toza batu na utaki kolobawa omoni soki likambo yo yebite ezaka pasi po yamba ngomba la moko resistance il faut ezala faut la kisati ke yo nde kolotonga tango likambo ndenge ne komeli yo okulakisa me suka nango koyamba ye po mwana aza innocent me aza mwana ya mobali na yo aza mwana na yo ukulinga ye kaka me ezaka kokoso. Merci beaucoup Toto pour ça mais en tout cas vraiment là si vient nga papi Kinsala 3 fois yo pena na benga ko 3 fois pour zapena vient nga na si oyo qui divorce eza mabe vraiment donc divorce ezo causer scandale na vie ya bana mwana bakoma ba fazer bana bakokoma donc makambe belé divorce ezali pena mabe il faut ko yokana na yebike ba couple ezali awa ba couple ezaola nanga awa na si bango vraiment bazana boyokani papa nanga play maya yebike papa yoza play partout na couple za play tina ndako play na chambre na salon ti partout za la toujours play donc vraiment
boyokani ezali pena malamu mingi na couple nayebi que toza toujours continuer tokima mbango na mama na biso toujours mama na ngai Chita ndenge ndeko mwasi mosusu awa ati kolobaki ye akoki kopesa salaire na ye te to atekaka na ye azwa bénéfice wana ye to mbongo eleki ye apesi mobali gerele ngai yango to salaire moko boye to salaka ozwi des comptes final ozwi mosolo moko ya ebele koleka non nake napesi papa agere yango toyokana tosala nango nini nayebi te elenge mwasi moko na ototuna awa abi ya kokosala yango te bongo bino na bamama na biso ya kala ezalaka lolenge wana ke ozwi pena mbongo no ye opesi papa pena salaire no yango papa gerele ngai yango. Merci. Bazotuna mituna kitoko ngai koloba po nga nasalaki nanga na compagnie moko te le papa aza na bomoi compagnie nanga ezalaki liboso lupango nanga azalaki na mesa nazoteka malgré ezalaki na forme ya ligablo mpenza te mesa ya monene nazoteka c'est moi ba bénéfice wana kaka ezomatisa na papa tozalaki na papa nayebi ke nga nazoteka soki nateki pendant la journée nateki so tokomi na pokwa papa nde azotanga mbongo papa nde azoklase mbongo ayebi po tokosomba su biloko toyebi ke toza na moi tozogere bato mibale. Vraiment donc c'est que conseil nini okopesa mwana mwasi otoloba ye akokopesa mwasi na ye akopesa mobali na ye te plutôt à gérer mbongo na ye bénéfice salaire te bongo soki papa nde ekomi tro papa esalami bongo ya kosepela te ndenge papa yaka na nguti papa yaka yanga dango epai na yo pe soko ye nango papa eza mabe te kasi na mibeko ya leta bokenda kosinye te toyokani tosala boye tozala na biloko totia esika moko me biloko yango so totia esika moko mosusu tolongolaka seke totiaki esika moko te to bezosenga bayokana batia esika moko kotia esika moko eza malamu mabende soki nde tozoloba kozanga koyokana omoni soki bokomi na kozanga koyokana wana nde epesaka mwa matata me soki ka boza na bomoko eza mabe te kotia esika moko. Merci beaucoup toza toujours kaka okima mbangu ya mutu ya lelo tolobelaka nde bizaleli ya basi ya lelo na ya lobi donc toujours vraiment vous allez toujours branché tozo kende ba question ezali ya kitoko mingi o okosepela na yango mutu na biso ezali boye lelo balobi soki papa abimi mama pe abimi wana ki lelo mais tango na bino ezalaka bongo te ke oyo papa zui mama pa ki azui te siko ezalaki bongo te pona nini est-ce que bozalaki ba yuma to ezalaki kobanga ke soki na perdre libala na kotula to ezalaki ndenge nini ezalaki kosalama parce que lelo tomoni papa bimi mwasi abimi papa zui ye pa kei abomi azongi bino siko ezalaki secret na bino ezalaki nini bo garder ka toujours atoyoki zaka toujours na papa malamu ezalaki nini. Bon tolobi boye toloba respect nga moko na komi pesa bayebi nga naza mwasi ya papa Kingandi lobi na butu na mulili bamoni nga na vandi na wakwe moko boye po papa na mobali na nga akende ekozwa ti biso bongo te biso tenga na kozela papa awa nakanisi le bazola barido andako na moni lelo etikala barido andako tendengo uti koloba wana biso ntozaki barido andako mama kotikala na ndako papa kozonga oya kukuto kaka na ndako soki likambo ezali bobongisi nango na ndako jamais nga na kosala concurrence na mobali po mobali nanga ke kolinga nga pe na bimi na kete ekosimba te wana eza bomoto te tokoli bongo te. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup. Tous a vraiment satisfait na ba mituna na biso. Bon, basi alelo balobi ke ezate bino ba mama ya kala boleka ki malamu mingi. Netike soki nazo sokola bilamba boye namoni mbongo na poche ya papa. Ye mwana mwasi moko ebisinga nga pena surtout za $. Abisa arrive ngano joie yango pena donc na bombi poso na lakisi ayebisanga ga merci parce que mama Chita na mama ozo sokola bilambo moni mbongo misolo na poche ya papa na yo pena mama ko sala nini en tout cas mbongo na poche ya mobali
na zo sokola bilamba na moni mbongo na kati ya poche ya mobali za yangati mingi omoni batantaka bango bayebi yango te ya zwi mbongo wana mobali amekie atiki mbongo ya muke ayiba mwasi na ngai eske soki na bosani ya mingi na bosani eske akozwa to akolakisa abandi komeka yo me yo lokolo za presse oluli me uzwa mina mutambo mbongo wana ya abosanaki yango te eza mbongo ya chekocha azoyekola yo education nini yo zwaki na kati ya libota na yo eske oza mwana oza formé eske lero yo zo ya libala bayebisaki yo ezaleli ya mwasi na kati ya libota eza mbongo ya kozwa te jamais mbongo na poche mbali eza ya yo te mbongo ya mobali na poche eza ya mobali lakisa ye soki olakisi ye papa lero na osokola bilamba na moni mbongo oloba oh c'est vrai mbongo en combien olobi mpe montant nabosanaki nabosanaki bon soki oza na besoin kosalela na yo omoni apesi yo na ndenge oyo akanisi amoi abi te nakabela yango kaka me ntango yo oweli kozwa nkomoso antuka aloba te mwasi nanga aza moyibi mbongo na poche mbali eza yanga te. Merci beaucoup Maman Chita alobi mbongo ya na poche mobali ezali ya ye te ezali ya papa. En tout cas vraiment nzambe na ngai ba mama boyi bakenda wapi eske ndenge bozalaka na papa isika moko pe eske ozalaki pe que na moi bazua leloko zuwa papa solo la te apesa mbote te na moi balabala ndela nga mobali na linga te solo la na bato ngai en tout cas pena so na yokia solo na mata na yaka mabe nga na ling na yaka pena mabe ebite mo ba caractère moko ya babulolenge wana pena pe mama ba mama na biso na pe bozalaki nango oui merci ekoko zanga te zuwa na kati ya libota en tout cas na kati ya couple eza permis nga na kolo bateke mobali na ngai yo na salele zuwa te lukuta wana hypocrite mama chitani na mona boye bazaki okima lukuta mobali aza mobali mobali il faut asalela mwasi na yezuwa mwasi pe il faut asalela mobali na yezuwa ler bolingo ezali bolingo zuwa il faut ezala toba ezola kse ko lingiye soko moloba ngana kipaka na ngai yete olingaka yete mobali basalela ka yezuwa mobali pe akoko salela mwasi na yezuwa soki bolingo ezali ngana tika mobali nanga obimi na yo biso ba encore papa zaki chauffeur ya grand car azo mema mituka munene ale natike ka bongo te na femme commerçante wana niyo surtout bazo yaka papa o memela biso biloko tout ça mama Chita wana biso ezaki compagnie biso ezaki ba compagnie munene ya mboko yo ya transport papa banda ko sala mais en tout cas na ko sala zuwa po aza mutu na lingi ye na kokolo bateke na sala zuwa te na salela ye habi lero uzaki kana musala na tuniye papa uzaki kana musala ti lero te transport. Merci beaucoup maman tokomi na biso na suka na si totika na question moko ya motuya opena question oyo na si vraiment bobongisa pena matoi s'il vous plaît tozozo yano question oyo vraiment maman osunga biso po babi ebongiaka to tuna pa na yo mama po tokozwa ndebi yano ndeko moko lobi boy ye akabona kina mwasi na epo na nini mwasi akomaki komemela ye bana ya libanda na kati ya ndako ndi loko pusaki ye kabwana mwasi na ye kasi na yango baye kolandela ke ndeko mwasi soka kuma ko bima libanda papa azalaki na problème azalaki pena na problème na côté na ye ya bo papa esikoyo mwana mwasi wana nde ko yonga na ke na ngai na tiki na ko fanda boite mais ndeko mususu lobi te nga mama na biso na papa na biso mama zwaka chance abotaka ngai o etikali wana papa azwaka pena problème ti mais maman ndimaka bafanda na papa bomoi na bango bimba baboteka ngai est-ce que maman na biso akala vraiment papa pena aza na problème côté wana okoko kima papa to ozaka na papa ozalaka na yo ndimi na yo babengo ekomba mais papa muto aza fautif na ebité po lelo mwasa lelo abi ngai ngaku bongo na okokate na ndenge nini nango tina nini nango na kokalenga libala ndenge nini na ebité mama na biso apena Emmanuel biso yango bana bazala satisfait. Merci ndenge tokuti koloba kileo na kilelo
oui na tango ya leo ndenge utai koloba okomona bato wana bango mibale banuni batikali kobota te papa abimi libanda te ta mosusu epa mama nde ezosimba te tozomona ngo omona papa nabima na libanda peut-être libanda na kozwa mais omona couple wana bango mibale kaka ndenge babandaki baboti te banuni ti nzambe mpe kokoma netapa kaboli bango famille zoloba mais nini yango boye yani vraiment papa bazali ba couple ezali otonga mpe ezanga te na quartier yango nini yango beti surtout betaka mwana yango nini na mwana na ngai obotaka yo bota yo ebi pasi ya mwana yo okende kobetelanga mwana mais azokanga matoyi azokanga mabafinga ye ayebi toyebisaki nzambe tolingani na pasi mpe na bisengo toyebisaki ye nzambe yozolinga biso tonu na boye ye nzambe nda ayebi omona mpe akei bongo ti moko na bango akei mosusu mpe aye kolanda me lelo te lelo shosho abinani olobi yango awa abimi libanda ake azwi bana azwi mwana ye na ye akoseli mobali na ndako ke mwana na ye tozomona yango ebele eza malamu te eza malamu te eza malamu te ezopose mpe moko ya baproblème na kati ya bacouple okomona bana wana au fur et à mesure mama akozala na secret na bana wana mama akozala secret na bana oyo po ayebi bana oyo baza bana ya tato te bana oyo nautai kozwa bango epa papa kingani okomona bana pe lokola mama nda abanda ko écarter bana abanda ko écarter bango bolingo makasi na papa na te po ayebi bana oyo nazwila bango koto oyo famille na ye moko ya ye mama yebi ke bana oyo baza bana na ye te baza bana na biso to yebi kote tozwa bango ezo poser ba problème na ba couple okomona mwana ata azana makoki mwana wana oyo bazwaki libanda ata azana makoki akolinga azoko kosunga papa oyo te azana pasi po tozana moko ya problème tozo vivre tozana preuve ya likambo yango papa azo souffrir lokola abota te mais papa wana ye abotaki mais abota azana bana baboti na mama wana baza couple na bana na bango mais mama atengamaki ka atala basi ya lelo kilelo ya lelo azwi mwana libanda ene na couple mwana wana mwa bokeseni ezali na bana bazaka na ndako siko na bango bana oyo bango babota na papa makoki eza te me mwana oyo azwaki libanda mwa makoki ezali aosunga papa te epai nga na lwiki eza mabende yango wana Merci beaucoup. Wana vraiment to komaki na biso penza na suka kasi to koleka bongo te maman na biso na habité na nyonso oyo conseil nini vraiment ko pesa biso donc nasi ba maman bo fana no bo zala kimia bo ka conseil ko te pa maman a pesa conseil ya kilelo te o ya kilelo ya ngoto lobi eza mabe babi ya malamu to boya me ya malamu to copier donc maman na biso chita a pesa biso conseil ya kileo donc ya tango wana vraiment ya époque wana o ba mama kanza kubaza ki opesa na mama ngebi donc yango vraiment tolito yo kamoke pa mama na biso avant to chiter to koma na suka. Merci lokola tokomi na suka ya koloba eza boye ya solo lobi na lelo différence ezali ata na bongo lelo pe ezana ba couple oyo batonga bolingo na bango fondation bavandisa kozanga kozwa te alibi mobali nanga mobali pa alibi mwasi nanga bana na biso to bokola bana lobi to yebi te mais na nyonso wana pe na ba oyo bazotelenganisa makanisi bazokovandisa bolingo to bazongisa bolingo balingana pona biloko te pona mbongo te na lingina lobake balingana pona bozwi te bolingo eza mbongo te soki kolinga ezalaka mbongo te bolingo eza eloko mosusu mbongo mpe eza eloko mosusu basala différence entre mbongo na bolingo me bango baza kosapuye mingi kote ya mbongo bozomona soki mbongo eza sute bolingo mpe eshite te batia bolingo soki bango bolingo ya solo ezali tokomona bango bakotonga mpe mabota ya kitoko tokuti koloba wana yoki mwa moke utai koflashe divorce
divorce ezobongisa te. Divorce pasi nango ezali bana. Pasi ya divorce bana nde mutu bazo subir. Po okomona muninga mwasi akimi yo sundoli libala olibina koki pasi yo te okeyi. Mutu akoya sima kolobate karuboko liloba na malamu. Tozomona lelo bana mingi batondi na bawenzi na babalabala. Pona nini mwana wana azana mutu ya kuankadre malamu te. Mama akima pasi epa ya papa abala mwasi mususu ale mama wana oyo aye kozwa chance ya libala epa ya papa na biso. Bana wana bolingo ezate. Bana wana bako bénéficier ba droit lokola bana na yete. Orke bana nyonso na kati ya libota baza bana. Soki likambo ezali ba bénéficier bango nyonso ndenge moko. Mais tozomona bokeseni mama ko mema bokeseni akolinga mingi oya ye bana muninga bandoki na kati makambo lukuta na kati ba rapport ya lukuta pa ya papa na bango kapo papa a écarté bana na ye alinga bana oyo yaza na bango. Ata utaki na bana ne libanda ye na bango me akolinga mobali wana alinga mingi bana na ye me aboya bana oyo moko abotaki. Me nde na lobi boye balingana na bolingo ya solo. Bacha bajwala bacha bosolo la ni kati na ba couple na bango. Soki bato balingani eza kaka pona bisengo te balibi pe pona pasi. Pasi ekoko ya metango pasi eza sujet ya kokabwana te. Bacha masolo basololaka mingi to banazo senga bango basololaka bayokanaka likambo esika bato bazali matata ezangaka te me baluka kosolola pe kobongisa pona mabota ezala malamu. Merci beaucoup, merci maman. En tout cas, moi, tokomi wana na suka ya émission na biso, bouti vraiment kolanda, boyoki, je suis sûr que vraiment bo sepeli vraiment na émission na biso. Et boyoki ba conseil ba maman ya lelo, bozui mate ya kileo. Donc na ebi que ekomema vraiment changement na kati ya ba maman na biso onos tu baza ba abonner ya chaîne na biso ya biso podcast TV, bo s'abonner toujours, bo liker, bo aimer, bo partager, bo commenter toujours na chaîne na biso ya biso podcast TV. Et na pesi na ko le kabongo te wana vraiment na lingango kutute na komi na suka émission na biso na pesi no maman na biso. Merci beaucoup Mama Chita na ndenge opesa ki biso ngonga na yo. Et na pesi mbote na groupe cinématographie Parousia na pesi bango mbote groupe Mobimba ba artiste ya groupe cinématographie Parousia. Et na pesi lisusu mbote na ya biso papa Play Maya na ebike oyoki mama na biso Chita apesi conseil na pesi mbote lisusu na papa na biso JC Kwedituka papa JC Kwedituka o alakisaka nga 1000 mindele na mokolo moko atezalaka nango na telefone me na ebi na koya kaka na pesi mbote mingi na papa na biso Sam Kukule nécessaire papa Sam Kukule nécessaire groupe cinéma Parousia ezozela yo o nécessité bango papa ya ko nécessité bana yo ba mbote ebele e na pesi mbote na Mobos live ba mbote na yo ngoyo e mama na biso Laura Chou mama Laura Chou na linga obenga 3 fois Laura Chou pona yepe na azaga Laura Chou Vienanga papi Kinsala 3 fois na pesi mbote original la petite Osiebe dans la taille acceptable et la Rose la fille dans la caractère agréable Chada la pesi mbote vraiment sans oublier ingénieur Wazaki na Sima na biso Yemoko Shadow ingénieur o asala biso vraiment pour to bimara lolenge bomona tara na bimisi biso yeba na fanisi kota mama na ngachita angengi singa lisusu. Bye bye. Wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kundi malikolo na nyoso pomo sika to uti nini teto moni na nyoso to sali me kundi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way do begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola mula yo elekila kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okila kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima
eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika esalsal tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoyi eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika esalsal tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te